famille total la famille ba limite na ye bongo to aider bango comment mais sinon bon to limisi bango kaka ko bakisa mikolo na umbela na se yango na tuta tolote yango na sala fierté na loboko na yango ya yango nyonso ekoki ae ae sine yango nyonso ekoki mpona nyonso oza kosalelanga esengo nanga ekomi loyembo naye kokobisa yo mama kolo yesu kolo yabo moi nanga nakumisi yo mama yesu molingo nanga ya motema kolo yabo olopotanga mosika Zambe ya bonfele mobali ya baveuve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobana koyembela yo kokumisa yo bomoi na nga mobimba na mokili oyo yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bomo ata papa na nga akokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye oui c'est vrai yesu okufela ngai opesa nga boboye nayebeli yo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Papa usalinga vraiment pasi na motema lazimaki te kokoma ya boye le 11 février na 9h du matin na salle d'opéra osengi bakotisanga binanga natisa mbela pungai
isi papa okoki kosala ngai te ayebaki te ezalaki komonana ya suka papa Adieu papa, adieu Gati, adieu Ikambala. Merci, nous demandons l'assistance de ce maître. Voilà, merci. J'espère que mon corps y a ce qu'on a vu sur le compte. Batonio so bazaliawa. Peut-être que Balobi o bazo salani magie toni. Lelo toyebi na Kinshasa mikoleleki toka kisango. Artiste comédien babongisaki mboko na kati na bango na kombo ya Dadi Ikambala. Comme de coutume na biso artiste comédien monument oyo etelemi awa eza genre lokola Panthéon eza monument des artistes. Artiste soki akufi mpona biso baartiste tolakisa ke apa baœuvre na ye atikali seko na seko nde toyaka kosala plaque na ye honorifique tokomaka kombo na ye na monument oyo. Cérémonie oyo ekosalama sikoyo ezali cérémonie wana esengaka vraiment kimia mpe ordre. J'espère que na kati na biso tozali na représentant bakonzi ya structure ya baartiste comédien. Tomoni mpe tozali na mama na biso azali député national ya Funa honorable Christelle Wanga. Tozali na bourgmestre na biso JC Kadima oyo azali lokola mokolo mabele ayo ezali na kati ya commune ya Kalamu. Na kati ya honneur tokopase boye tozali na etape ya liboso tozo expliquer bino oyo akufa bandaki kosala nini. Ya mibale lokola tozo courir derrière Ngonga ekozala Ngonga oyo tokosala dévoilement ya plaque honorifique ya Dadi Ikambala. Après dévoilement nde ekozala recueillement. Bandeko bakodévoile bakokuta kuna directement baye awawa basali tour ya cercueil. Donc sans plus tarder tobandi directement na cérémonie na biso. Dadi Ikambala aza nani? Dadi Ikambala aza artiste. Artiste tozaka ebele yazali artiste comédien otoba ya 6e art. Abandaki kosala art dramatique, théâtre, télé dramatique. Kinshasa, Congo mobimba toyebi ye. Abotami na 1970. Aye kotika biso na 2020. Donc année oyo ezalaki année na ye ya 50aire. 50 ans sur terre. J'espère lui-même de son vivant. Abandaki kobongisa ndenge na kofete 50aire na ye, mais Dieu en a décidé autrement. Pona physiquement boye bato yebi ke Dadi akufi, mais biso etaki artiste toyebi ke atikali seko na seko. Wana mwa moke Dadi asali parcours na ye na bagroupe ebele abandi théâtre na jeune âge aza moto awumeli makasi na mosala oyo ya théâtre aleki na bagroupe ebele tomoni Mystère Siatula ti ekokoma président mpe ya groupe. Donc ti lelo atiki biso azali na batémoignage ya malamu ebele etanke artiste. Na kati na biso mpe tozali na famille biologique na ye bamembre de famille venez faire le tour pour rendre hommage ya suka na bino
Voilà, les membres de famille, s'il vous plaît. Voilà, ma membre et la famille, honneur Yasuka, la place des artistes. Il y a Ndeko Nabango, Dani Dikamba. Voilà, là c'est ça, c'est la famille Dikamba là. Voilà. À part maman et la famille, maintenant ça va balancer dans toute la minute. Après cercueil, parce qu'on a des amis d'artistes comédiens. Par contre, on va accompagner l'administrateur Inacorbia. Une note de psychologue, ça doit être une minute. Moyen déjà de collecter pour le cercueil. Donc, profitez pour tout le renvoyer. C'est bon, de Papa usaninga vraiment pasi na motema lazima kite koko maya boye le 11 février na 9h du matin la salle d'opéra osengi bakotisanga binanga natisambela ponga tosilisi papa koki kosala ngai te ayebaki te ezalaki komonana ya suka Ah, papa. Adieu, papa. Adieu, Nati. Adieu, Ikambala.
Voilà, très heureux de savoir que vous êtes très nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Vous êtes sur Exemple Télévision, une chaîne exemplaire même la information. Aujourd'hui, dans l'émission Nabiso Parlons-en, Toza Namatanga, Kakandenge Bozomo Naba image Zoleka en tout cas, Toza Namatanga, Tobungisa ki moko ya biso. Oyaza icône na théâtre congolais en tout cas a été kotika biso lelonde to bimisi bongo e bembe na morgue ya Ngaliema et là siko toza présentement na stade des martyrs et sika batie corna et bien que ba maramboleka que c'est pas ça que belé fallait ba pesa mbongo ceux qui peuvent pas monter podium mususu et tout monde ba complication moro et komaki mais quand même marambo mususu c'est passé moi bien de bozo mona que corps ya wana eza déjà exposé bien que eza lokwa ba podium oyo to sale la raté ça le roi podium au basale la ki maman Solange Mindondo te ça le roi podium au basale la ki Chico Pululu te ça le roi podium au basale la papa Mundure te ça le roi podium au basale ba comédien te les bozo mona podium oyo eza vraiment mukie to ebité mbongo ba pesaki et ke wapi et qu'est-ce qui s'est passé pour que podium na munene oyo dadi di Kambala zali na yango mais tala podium au basole la le roi ba matanga ya quartier le roi ba matanga ya avenue le roi ba matanga ya mwana moko mukie. Et pourtant, Dadi Di Kambala Azaki Mutumoro Mounene, un grand artiste Nakati Yambo Cannabiso. Je vous rappelle que vous êtes sur Exemple Télévision, vous êtes en train de suivre l'émission Parlons-en, une émission qui est présentée par votre humble serviteur, Grâce Luzo, le garçon dégourdé jeune, sans microbes et jamais infecté, garçon bio et bourré de talent. On veut dire que garçon bio, quoi, donc jeune sans microbes. Donc, nous avons artiste des airs Mawamakasi parce que les londes nous réalisons que Dadi Di Kambala a Tsiki Biso. Donc, tout le monde a qui Kika Koufi, mais l'élo vraiment tozo vivre réalité, et ça la passe makasi l'élo vraiment to uti na morgue, to bimisi nzoto ya dadinde bozo mona na ndenge na zolo baboye nzoto ya ngwana eza likolo ya podium, et ça la passe makasi. Nous sommes là, tozo salara interview, tozo sa musala na biso avant que nazo ba interview mususu la génétique caméraman nanga deyo. Azul Abinoba, image et moi je vous retrouve tout juste après. D'abord, famille. La famille, limite na ye, bongoto aider bango, comment. Mais sinon, bon, to limisi bango kakawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, quand on a l'obaki na kozoba interview là, je suis avec l'actrice Sifa Lokwa. Nazoli ngana zomo ba interview par rapport ba impression na par rapport à Yamatanga. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Grâce. Comment? Ça va. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà, lelo oyo to yokaki to monaki ya dadi akufi, mais lelo oyo to so réaliser vraiment qu'il y a dadi akufi, to uti na morgue, to yeti na stade. À quelles sont tes impressions par rapport à la réalité oyo to vivre siko? Papa, mutesa kufi. Hein? Donc on a bandoka ya dadi akufi, mais na moni ndenga na cercueil wana. Na moni cercueil, batu ba olela to lela, mais na nzimi na nte. So na moni na kati cercueil penanda lali. De na yeba ke dadi penza kufi. Mutu déjà kufi donc inutile lo ba nini po o e komi déjà c'est commis. Donc tout se concentrer ya rolela ya dadi, to leli ya dadi na kimia to kotika pe na kimia. To kaboni to vandi esili poso to bito bando landela ba makamnyo so ezaka passe. Témoignage nini oyo zana ngo ezo garder comme souvenir le londe ya dadi ala libongo tango zo mona cercueil. Témoignage de loni ne zo ngona mutu pona ya dadi. Yaya malamu social serviable ndé na obanda na bémission nyonso conseiller nanga mutu openda afungolelanga
donc à décortiquer langa monde o le quoi ya dadi par rapport à ba conseil. Oui, Charoufa azami nanga me manga na musala o. A pesa ba conseil par rapport à la réalité mususu. Mais o ya dadi banda lo bananga na Charoufa pe aye bien ngote. Ozomona. Nga moso na bete Charoufa iso atika mnoro polele. Donc conseiller malamu ya malamu aketo perdre et passe. Voilà, mes condoléances encore une fois de plus et courage. Merci. Courage à toi aussi. Merci. Voilà, quand on a continué l'interview, là je suis avec une actrice de la famille Fait de l'amour au nom de Bibiche Lokouli, à qui je dis bonjour Bibiche. Bonjour Grâce Luzolo. Mes condoléances. Merci, Lek n'a pas si. Bibiche Lokouli, tout le monde a lelo na stade na kati matanga tozala ki na ope na morgue. Liwa ya dadio ko yebisa biso e komela ki ondeni na matoi. Elo na koloba. Enaki ondengeni. Ezaka passé. Donc tout justement quand on a eu quand on n'a pas parce que na biya dadi papa bio nouveau né mbala sérieux mbala en couleur tout ce qui tombe na tapis rouge il y a mot bien il y a mot gentil babi soto esi kana théâtre mais okokutane na nzonzing te dadi te donc sangwa dadi et c'est le roi kaki na matou c'est n'a pas parce que pas c'est poulou non aussi la té poulou la quitté so pas même 2 mois tolé la pouloulou et puis les loya dadi donc pas grâce pas ce pas que pas si de passe ma casse. Okoki ko yebisa biso ba souvenir nini oyozo garder na pona dadi déjà ozo ta chance ya ko jouer na ta tableau moto. Oui, bien dadi na joué na dadi 4 films oui 4 films. Film Alboso na joué marque déposé donc et les canaux Top Vision, deuxième film Bandoka quartier, troisième film Ariachou donc 4e film donc Batit rien de Brandon. Na joué na dadi 4 films donc on a peine zaboté mais on a pas tout jouer boui. Donc ba souvenir à bien on a tika na Kazaki yaya ya mo malamu akiparate ke oyesi kana monde ardoyer pour na nyonso. Donc biso nyonso to za ba lekni ayamba biso na motema fuma. Donc passe na kika yango wana donc ya dadi. Passe kaka. Donc il passe penda passe dans Nzambe kaka. Amba molimo ya dadi na kimia abomba na kimia parce que assisté non musana été assisté non ko jouer té assisté non parce que tozaki na posa ya dadi makasi mais lelo aki atiki biso ezanzela na biso nyonso ake malamu Nzambe mo ayebi donc ba condoléances na famille ba condoléances na ba famille nyonso na poto na biki héros azo manquer bino déjà parce que papa bio akaye moko nouveau né akaye mo na ba genre na ye Nsusi kitomina do tapis rouge mobala sérieux te van couler de nyonso ezaka belé non ya dadi azo manquer nga déjà donc Nzambe ka apesa biso ki même taper ça kimia. Merci beaucoup Bibiche. Wanezaki bongo Bibiche Lokoli nazo continue toujours ko zo ba interview nanga. Voilà là je vais dire bonjour papa Bossé. Bonjour bonsoir. Oui bonjour bonsoir. Comment tu vas? Oui ça va bien. Ben j'aime pas de parler parce que ça me fait très mal, j'ai beaucoup parlé pour Yadadi. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as quelques questions. Tu es morgue, tu es dans stade Awa, tu as réalisé vraiment qu'il y a Yadadi. Quelles sont tes impressions? Moi personnellement, il n'y a pas des impressions, mais il y a des chocs. Okay. Parce que je suis choqué de perdre une icône devant moi personnellement. Que j'étais derrière Yadadi et Yadadi me disait beaucoup de choses. Et Yadadi a beaucoup contribué sur ma vie aussi. Avoir un artiste comédien comme moi, je suis jeune. Je manque même des mots. Excuse-moi, je manque des mots. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois, mes condoléances. D'accord. Voilà, comme vous le voyez, l'artiste Baza vraiment choqué, mais on n'a pas le choix. Quelques interviews là. Voilà, il y a des acteurs ici. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Tout ça, comme biso na qui passe ses alliés, moi mingi rolobezo ça la penzate mais biso to ça na rapport heureusement ba impression lilo oyo dadi dikamba la tsusuki nsomina acteur amone na mboka na biso atika ki biso mokolo akufa ki lelo oyo to bimisi nzoto na morgue. Ça te dit quoi au fait? Yango moni na telemi vraiment moi musika na otala interpeller nga ebele na mba moko. Ya dadi icône un grand un modèle, un exemple à suivre n'est plus. Donc surtout dans Tibiso, tous ceux qui vraiment temps jouer na Belleville TV, tous ceux qui penza passi, tous ceux qui passi et on s'arrête depuis morgue tu te combien wa, ils ont l'accent à Kakeno, bison sto kufa.
biso so kufa. Et surtout aux hommes on a su que bozo barba comédie bazo kufa mingi kala mingi te a chiko polo la hotel ko kufa et un mois ya pamba ya dadi di kamba la kufi tozo ibateni nezo comme la comédie. Le problème c'est que la mort c'est un habit où tout le monde doit porter. Lobinga na kufa, kingani okufa, oana pe kuna okufa. On ne sait pas dire que kaba comédien nde ba okufa belé parce que tanyo stoleki si na morgue to moni bibembe belé o ebimi baza pe ba comédien te. Soto kepe na neti pe à son âme Evelyne Kamo Lopez akufi aza comédienne te. Nande to vana gana tozaki bato tozi corps bato suka na ngaliema bibemba ta 10 ebimi wana baza ba comédien te ba comédien bazo kufa eza tant na bango ekoki yango bakei. Voilà, merci beaucoup encore une fois mes condoléances. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas déjà pour tout narrer parce que tu as vu que choc est allé maintenant tout est-ce que ça va malgré le deuil? Bon, ça va quand même, na santé pour nous bien, mais moi, pas ces ans, moi, ming na moté, ma pena ma casse. Il y a des gens qui ont été na bandit théâtre na tala radio na TV. Ba ya dadi baza ba grand baza ba mikolo totali bango na ba TV. Ti biso pe tozu elenge osa musala ngo. Mais et comment na moment mo boy fa na tourner na ya dadi. En tout cas na mona e muto mo bien par rapport à artiste monsieur Zambali boso kutana e bo jouer na e pendant jouer na e moi sina mobali. Au mona ke muto o boudé yo to sa ba minene mais ya dadi tikala oza bongo te. A tchakanga très à l'aise et puis à faire jouer saranga penza to jouer na na Belle Vie TV. Film asuka na jouer na Belle Vie TV. Naye nazaki mwasi naye et puis nake basalanga opération ti nde na oyo kaya dadia kufina nde naye na monyango en tout cas ça fait mal et ça rend pas si makasi témoignage no yoko zanango parce que tout le monde be monsieur Salemi net be monsieur Zole kana Belle Vie TV spécial mais si vous ba ça toujours ba témoignage moko positif pour na dadi na moi temps ozo ki na ye okoko bah qui ça ce témoignage est positif pour nous. Bon témoignage n'a pas ya dadi za koseka aza mutu alingi ambiance sika zali en tout cas ato ya ki na mawa ato za ina problème oseka kaka oza très à l'aise et bien ko mettre batou à l'aise donc soka comme sika il faut passer sen en tout cas za ki na ye sans problème nga penza ntikalo kozwana ya dadi kambute ak moninga kamba mo ba bia ko jouer na ye asa ye ba nga pe na za actrice a Simba abudanga te le côté ezala na kitoko. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois mes condoléances. D'accord. Voilà, nous continuons toujours notre interview. Là aussi, je suis encore avec une actrice de la famille Feu de l'amour. Je dis bonsoir, Mwaka. Bonsoir, grâce à Zolo. Bonne santé. Santé-moi bien. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà, merci. Merci à moi, Katomoni Awa, Naotomo Naopoleli Makasi Yadadi. Tant que Bandole Yadadi, tu pensais à quoi? Vous avez déjà chance à rejouer Naye, tout Bandé Kolela. Parce que il y a dadi pour moi il y a na joie na trop na bla edo ka on bla top vision na ba na ko jouer pour tout donc à jouer na nga le quoi tout ta yebinga vraiment ba souvenir des belé dadi même temps na jouer même pour jouer na bandinga ta na sur scène mais so moninga to solar normal silika te toujours gentil ma voix na bisengo na bisengo en tout cas il y a vraiment il y a on joue moi si na ye jouer les qui na ye jouer moi na ye jouer parce que doit pas les belé quoi donc il y a vraiment ça té lelo o ya dadi wana na cercle ya lali ezolobela onini ko tuna makamwa te grâce naza passe nana passe naza souci na traumatisé ya zaté artère moko indispensable à te na jouer le quoi de na jouer le quoi et nani to luka ya zaté akei voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Marcia Mwaka, une actrice de la famille Feu de l'amour. Nous allons continuer toujours notre interview. Là, je vais avancer aussi pour continuer toujours à cause de l'interview. Là, je suis avec Messieurs l'Exemple Télévision. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, grâce Luzolo. Comment tu vas? Bah, ça va, mais mode tristesse, mode matanga. D'accord. Bonsoir. Bon. Mes condoléances FM. Merci beaucoup. FM Lelo Tomoni. Voilà, merci beaucoup. Lelo Tomoni, il y a des diatiki biso, tomutoyo kaki akufi lelo otozo réalisé ya dadi wana na mort. Ça te dit quoi? Il va choc makasi, kozanga mtoko ya dadi. Il va facilité. Il va choc makasi. Tolobani nzambe mo hayebi secret waneza mo keline kelamu. Yemonda est bien. Le souvenir à Malam Nino et Zozonga yo pona. Il y a des gens qui bon. D'habitude il y a le Malam en mutka soit Koufi.
Mais pour Naya Dadi, ils sont exceptionnels. Il y a Dadi, Azaki vraiment bon, Azaki vraiment dans les caméras. Moi, je me souviens, à tout moment, l'abandon mon Naye, dans mon époque, Michel, l'abandon tout le tellement ma ici. Donc, Azaki vraiment bien, Azaki social. D'accord, merci beaucoup. Mes condoléances encore une fois de plus. Dans 2 minutes, pour le bapo na Dadi. Il y a Zalaki, les qui n'a pas quartier. Tant que biso tozo zwa mibali, Dadi, abandaki koyeba. Sikoyo. Azalaki mwana moko akolaki bon bazala bango ba mbale belé maman bango botaki mais na poya Dadi ka soki ka ko toucher Dadi maman na bango chauffer pour mwana maman na bango tia pena motema na ba mibali mingi Dadi po Dadi azalaki courage kombo yango moni ba pesa ki en susuki tomena na quartier to pesa ka ye kombo soso déjà bongo a vu avant susuki tomena na lingala sikoy lakisi soso abonga avant pona nini papa bandako tia emi je pense aki mwana moko azalaki kasa yango moti lelo Dadi akomaki liboso ba yaya soki lelo bazo zo ba place bango bandeko pona Dadi en tout cas tu ko tindamela ko bouder maman quartier te andoko finga maman quartier te bandoko pesile rapport mabete ti akufi boyenga na utinjili naza yaya tokola kinenga pe na longwa na bandalia epa yebisa kinga yaya biso to somi na selema mengai na vandaka na simba afuna futela na simba laksa nganda kunaye melelo esali biso choc na quartier na tika kinda kunanga banda tongo na zalia wa pona Dadi soki Dadi azaki na témoignage ya mabe nangaki na nyata awate po azaki mutu nyonso akotinda Dadi pa bando vaka na groupe ba mama pe mingi ba mama na koma ikotele ma bozo lakisa mwana nga kindumba bozo fansa mwana nga me mwana nzoka banda ko benda ebele me nyoso tu Nzambe mutabongisaka ngonga na ekoki tokanisa mabete pona Dadi tabiso baya to tikali to ebite pona ni to tikali leki akei en tout cas to sepe nango makasi nzoto ne epema na kimia dezo ezala te en tout cas to sengi nyoso te ezala kimia pe biso nzolela Dadi na kimia wa na dezo Nzambe moko akutana na ye po azalaki mwana dezo te atiko bunda pe na quartier te na ndenge asalaki théâtre na akomaki yaya théâtre kam de commissaire yaya po azalaki mwana moko azalaki kimia en tout cas na sepeli mingi nde boyambi ngai témoignage Dadi ekende kaka bien. Merci beaucoup maman wana bomoni wa utoloba eza mwana ya quartier na bango eza mwana quartier na bango ba témoignage ya malamu pona Dadi eza tellement ébélé ba témoignage ya Dadi eza tellement ébélé alors eza raté que mutsoka kufinde balobaka ba témoignage malamu pona ye mais bozomona ke monyo surtout azopesa témoignage wana azoloba makambo ezouta na motema na ye parce que biso nyo surtout même si tozwa ki chance ya ko jouer na ye Dadi Dikambala te mais au moins tozwa ki moi chance à revendre na ye moi la première fois na vanda na ye apesa biso ba conseil d'ensemble étant que ba jeune artiste ba garçon bazoya ezara après matanga ya papa ya Baïda donc toti matanga papa Baïda tokenda ko vanda na espace vite vie ya président Omar tokote Dadi wana asiliki kuta lobi bopesi ngai programme matanga te pona nini ba petit bino ba bozo ya sima bolinga kozala bino na bino ebo asosaka pe ba ya esalaka bien asolina biso asolisa biso kitoko to solola tellement bien e banda ko lakisa ki mutu azalaki na rancune te ayambaki mutu nyonso to bien ndenge olezalaki ba ya mususu ko jouer na bana mususu atalaka ayebani wapi jouera wapi abandi ko sala maman pour léser les enfants les jeunes acteurs mais azaki na comportement en até donc voilà je continue toujours avec les interviews et moi je vous retrouve après en attendant que mon caméraman a continué qu'on soit quelques images voilà. Nous continuons dans l'interview. Là, je suis aussi avec un acteur comédien. Nakombo ya Papa Henri o abina kazoni ngisaloketo. Je dis bonsoir Papa Henri. Oui, bonsoir. Mes condoléances. Merci à vous attrister. Papa Henri, impression na ezani par rapport à matanga Dadi parce que to uti na morgue lelo toye to moni nzoto ya Dadi ezaki le roi li solo mais lelo est comme réalité. Quelles sont tes impressions? En tout cas, ça fait très mal de perdre une grande personne comme Dadi Dikambala. Ezali Persimoko irremplaçable, mais on n'a pas de choix. La Bible nous dit remercions les bons dieux dans toutes circonstances. On est toujours obligé de le faire parce que mettre à temps et à circonstances les aïe. Témoignage nous regarder nango pona ya Dadi parce que aux déjà chance ya jouer na malgré ene mais bino boye si ma bosu peut chance à rejoindre ba mikolo. Témoignage nous regarder nango pona ya Dadi Dikambala. Être ensemble avec lui, tourner ensemble avec lui et puis de deux. Donc c'est un bon monsieur
Et puis Azaki très poli, réciprocité et respect. Hein. Ils avaient vraiment partagé. Parce que vous avez un problème, vous avez un zoé, vous avez donc on a évité. D'accord, mes condoléances encore une fois de plus. Merci. D'accord. Très chers amis internautes, les abonnés spéciaux de l'exemple télévision, nous voici à la fin de cette émission. Parlons-en. Le lot au titre d'ambition, parlons-en qui bongo matanga parce que émission Nabiso tolobela mamakam mais lelo oyo toyo kolobela likamoro ya passer bomoni bandeko baloba pesi ba témoignage pour na papa Dadi Dikambala parce que pour moi c'est un père biso toza batumon toye sika na monde oyo donc bango baza ba ancien baza ba papa biso tozo kota théâtre bango bazala déjà ba memi biso ba ko bazote tozo kende si lelo oyo papa Dadi atiki biso zo sala passe comme vous le voyez totaki na morgue toye to déposer corps bozomona en tout cas lelo vraiment te confirmer que Messie Bio Dadi Dikambala mon maternelle à Doublakate n'est plus comme vous le voyez que sur le caméraman anga koki ko edenga ina image comme vous le voyez Messie Bio n'est plus. Tant que tozo mona bande konabiso bazo kufa et pe sarabiso leçon tozo mayele parce que liwa eza loko ya kosakana nango te liwa eza mutake voyage te liwa eza mutakufi arozonga lisusu te plus jamais boromona ye lisusu te lelo oyo ba image ya Dadi Dikambala etikali biso kaka to revanda to rotala na télévision ah ya Dadi bande ko jouer bien mais choc ezo sala biso makasi ko perdre mutu munene na monde na biso ya théâtre congolais lelo oyo na rola bande ko jouer qui peut encore le faire azalité. Donc epesa biso leçon ba jeune acteur o bazoya boya na motema mabete parce que ba o mingi bakufi awa bazalaki batmo bazaki social bazaki serviable bazaki batomité mamala moi leur génération o ezoya na monde de théâtre bozala pe serviable lokola ba ene na biso o neti lokola o Dadi Dikambala atiki biso témoignage na ya malamu eza toujours malamu yango na mokili to salara mabete parce que toyebi mokolo to kokufa te toyebi ngonga na biso te. Là je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont été branchées et scotchées en train de suivre cette très belle émission. Il y a parlons-en en tout cas naebi kenanda kuboyo ki mawa makasi comme vivre lelo oyo en vrai de vue comme ça que Dadi Dikambala na kati ya cercueil et sali passe makasi. Là je remercie nos sponsors. Je pense à Yannick Chamba Godson ou à soutenir exemple télévision. Je pense aussi à Lema Mabidi. Pourquoi ne pas penser aussi à Malik Arafat, pourquoi ne pas penser aussi à Gilles Mwanamputu, il y a Iguette Kamanzi. Clin spécial à celui qu'on appelle Roger Mawanda. Je sais que Roger Mawanda aussi est triste là où il est en ce moment parce qu'il n'est pas là qui fan il y a Dadi Dikambala, mon vieux Roger Mawanda depuis la France précisément na kati ya Rennes. En tout cas courage à toi naebi ki ozo kapasi comme on a Dadi Dikambala na kati ya cercueil. En tout cas beaucoup de courage na ba fan tout ya théâtre congolais bino ba ozo soutenir ba comédien parce que ba comédien de base na passe makasi pour bungisi moko ya bango. Alors bino ba fan ya théâtre congolais en tout cas beau continuer toujours que soutenir ko zalawana toujours de cœur avec les acteurs comédiens Oyo Bazana choc parce que Oyo comme le roi double choc Chikopoulo la Koufaki et humilité il se passe il y a un mois non bah si c'est d'ailleurs Chikopoulo le té bou Dadi Dikambala a Koufi donc Bazana choc makasi botika bango té beau connu qu'on a toujours le cœur na bango. Aujourd'hui c'était la première partie Toutaki na morgue donc quant à moi je vous retrouve le lendemain en fait demain pour l'enterrement. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV.
Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba Rési Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, ils ont bêtise. Parce que bis qu'on a bêtise, exact. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, ben émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à l'okuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo linga ba Rési Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Ba Rési Baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Y a on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on la place on rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos Rési Baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont la bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Rési Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo et ça. Zéro Bêtise TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un mba on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle, on a besoin de théâtre, musique, gag, film, il y a solo, ils ont bêtise, mais minutieux, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman o pena bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba Rési Baza. Exemple TV boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. L'émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout et bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunio sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Rési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Rési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Rési Baza. Fondation Rési Baza, eza wana pour aider, pour na kosunga. Bato nyonso bazana ba problème
bao nyonso baza na problème ezala problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozwa to banda kokabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kokabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso vous avez besoin de contribuer à à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mengona o yo zora to moi muki o yo zoro kabola ngona bango alors to bando ke romemela ya bango parce que exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades, Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso d'affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Bote oiza Brand Cosmetic UK oiza produit en toto elong la kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pona maboko pour la batash ya makolope ba genou et ba coude oiza oil elkendaka na produit en toto donc so koza intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.